nga moni tipo ayaki po alianga na kindoki lokola koki te yangwana affiche attitude wana. Comment se fait-il que yom to yebi ozana makambo okozala nango okolala na kwiti jusqu'à ce que non ayaki na projet alianga nga na oke mona papa pona yebisa esiko lokola ye moko par ye moko akoki osala makambo ya yela ki te parce que milango ela ki masanga en fin de compte nga siko fona sani on foto na papa na nga pena okama po biti nanu avant mariage ezaki yango so nga na ndimi na sali maamu nyonso ekomi na action ya lobakeo naza kwiti tika to sa lobi na tongo to ma pena tongo ngo ona beli poni olingo kotsanga kana sama kam na bino donc nzima kozana yo e ali sumu na nzimi na za mwasi no oyebisi nga ba condition famille na bino nga na accepter yango na boye lokote na oyebiso bosanga ni yalava ayaki po alianga na kindoki parce que makambo ebandaki boyete ebandaki d'abord oh non bosala mariage mikolezo ya kuna parce que nga il faut na zonga mboka mariage moko eza na mboka il faut na que nous célébrer na mariage wana yo prolonger na yebisi papa na yebisi na yalava tout ce temps oyo nga vraiment na vandi po na ozela. Oh non, si c'est comme ça, la fout à eux pour. Bon, fout en rap, nini, ce qui, nini, air creuse, nini, comment on a air supplémentaire. Serge. Na fout air supplémentaire, il y a nini. Serge, nana moi, m'ke makasi, nana pour survivre. Nina yeba, nenge ya salité bon, sort nangezani. Moi, nanga zano m'ke makasi, non na sisi obotate. Vous comprenez? Na âge nous nous avons tilelo au balate moi cité moi naté tu trouves ça normal et puis au vendredi que comme a salité fona que kotu na papa telemande maman kende kuna sikoyo eza maka mukolo na okete kenene sikoyo poto yeba nanga na yo sort na biso ezani le quoi ya salité OK na changer t-shirt. Kende penande siko po yeba. Et na sens te, so ba pesa qui était ou ba pesi était. Ba salité ou ba salité. Ba pesi na tikele la facilité pour na longoli bilamba nyonso na tikali bongo. Na telemi na osela ya osimba nganda sani na simba. Ça va et sur le bio tikala ki mutaka lo tikali soto ki soto ko tikali nyonso. O so lo bio amut. Ah. Na salon na msusu nani batwala balala kuna basi batienda ki. Je pense. Famille. Bala msuto linga ka pliko ba déception ba promene ke be na vie na yo ndimo mamuno ko ndima te na age nanga na mikoti bisika na ko mikotsa te ba pesi nzoto ngo sakana nango yango akogine pe osakana nango te ameli masangala ngo komo te lobi na ngo tongo ngo yango etani salakas o te na moni na nzoto lobi ente na kenanga ke se soigner après na oya parce que jour ngo oya na so so apeti ngo yo pesa yebi loko. Mais il y a des beaux. N'habitez pas. On a cessé la paix. Il y a un problème. Moi, les femmes antiques, on bien gagné une fois. Mais bien, mais tu es au sein d'un bon éléphant par rapport à quoi? Moi, on va me faire par rapport à l'éléphant. Trésor, on a bien un trésor. Trésor, mon ingénieur n'a pas tina au sopa makila na ngate. Ça veut dire nga comme sous responsabilité na yo. Et la butu et la moi. Ya ballon na sopa nde ya. Ya problème to ko sopa na makila ayu mate. Ayu mate na télé cité. Yoka. Mala yo zombon na mi yoka ngai. OK? Monga koti chebino. Yoka ngai. Comment na ngo parler royal na koti yoka ngai. O comprendre? Na ba chambre ça. Yetsanga non. Nga no problème ya lani. Mimi nga na yo ko simba lisusu te. To kese na banzela.
Non, tout samba na babuzo banayo, ou so moninga kana moi kento, ke ozokisi. O moni moi boy, ok zo. Ngala de la vie na ote mimi. Monga na ngana nga, zama na solo no trésor. Ngana ba jara ba fite ke botie mo no tike kali papu point. Ngana na yo. Nana. Lilingi na yo. Ngana ombre no. Nana na gauche, nana na droite. We binde na ya. So yenga pe na oya. So na kopide ba yike na ya. Tala, na sali tellement biyo mebele ke na boy ya sikoyo na na posa na limu sana na to samba na buzo banayo na on peut sombo on va pas mona na sanga mo zeke ta vimanela na bali na na posa résoudre ba problème ba nzala na yo te o comprendre yo pe luka muto wana yo bimaka na ye alesa yo nga pe na s'occuper na biloko posa nzoto nga koma mta trouble be paka bon siko landela nga okota buku stura penda papa tolongo ya on a lobi o landela ngani siko etsango landela na landela mbongo lifantu itenga kansara tete ngo bika nzoke bika na ngote ala ndala lifoto tina ba love te nti ba bisou ni tima na yo simba sute na yo simba sute le nyote alongo mimi na yo simba sute ya na change goût problème te na kutani kana yuma na nzela kia convocation donc siko ndenge za boyenga na consommer mariage na ngate papa to wela yende mutu azana hôpital papa papa to wela ya azana hôpital malade yango pezo mona na te mais yende eza malade ya bondoki to nini docteur alobi to côté échographie atali boye eloko ezate ndenge azolia te kaka kosanza na kosanza ifale tozwa sel batala soko nini yango ezotongisa na libo papa yo moni ndenge abani kosanza wate papa basalaki ebe examen nyonso moto akoki kozula ngana yo solution eza kaka ye towelela yende nzoto ekoma malamu sikoyo sikoyo jusqu'à papa yo mokokanga mutema jusqu'à mais eza mpona lobiko na yo te papa basi bazalaka bongo te mosa koti bala il faut consommer mariage bongo lero bozalaki na kiseri akonsomaki yango te ayebi yango déjà azala na patiente ezobongisa mpo yo na yeba ozala kimia ekokima papa aza mwasi il arrive des fois au moni penza boy azana besoin na o mobali na ye mais moyen o komane na esika o ye alingi ezate parce que yo pozo banga coutume mais ye azana besoin na ye l'essentiel so yebisaki ye ka o yeyeli bango yo moko vivre bango mibale na kati ya chambre oyo elekelaki bango ye pe ayebaki ke azana makambo ya kosala après libala alangwaki masanga mpona yango nabendeki ye matonga bimi siko yo ozolukelanga kaka toujours baproblème amelaki masanga ebelebele mpona nini bandeko baza ebele awa me ye asala base na yawa soki wa ye asali makambo na yale akei makambo non nayebisaki yo ozalaki deja makambo ezalaki na yo na mesa bo okoki komela masanga olangwa tala yango oyo ememi ye tala mimi na oboma na omelo mpe ya makila oyebinga bien Chelanga lungo so te na koti se bino so na mehana bino chenga lifanto na na kena yi okota mimi mbongo yango piambo bena opiao aswa mimi na obeta yo moko lelo pe na opasola problème te so pasola na opasola o mimi opasola na mimi na maba yuma be mimi bena olokote na libanga ngamela mili na oboma yo sala ngalunga uswati bokota pe kota bimisa lifato na pianga na kena ye lona sime responsabilité mwana na za na maboko no voyou boyo mwana na ngaza la bongo kenya ko za bongo mwana na bo dika ke bokata bo dika ke na benga ke badesia na ipta ke yo mkono kangona mubali na tobole sika mibali ba oluka ayebi ata mwana konsina mama sikokia neti bokia tala ka singa lunga de so la linzala na yo mo mutu ana tambusaka yo abeti yo butu ya yo sisa ozwe lokote nga kota ka buto sali kustura to yibi ya ona lobi soki kustura na yo kendo sala nkuna ozwe lokote mimi na so na ko boma yo awa na bombi yo pe bien ya problème te yo bimano nga vandi azela mwana nga na obima te ozali boko na chali ya ganga na obanga Chana ma yaka. Ni lokote, ne sa oze lokote banda loti lobi. No ba to ba banga wana po ba yebi ote. Wana mu yibi o pa mu yibi to yibana. Ngana mu yibi te, ngana maître. Oki. Na ba banque yebi ngai. Problème te. Yo kan so kanga mana po ni yebi masolo na ngai. Na on peut se lokote mimi. On comprend? La rien. Na on c'est la Keni na sola mwana. O solo na mwana ngai. Keni.
Tala, makele la te. Tala, Mère alali. Mère alali. Oyebinga banda so na ofanda bobike yo banda kozwanga banda bomona. Obena baimba azwanga bomwana kumama. Yo bendo banda kozwanga minenga mama biso alala penda prophétie banga ba ministre. Buyo chandisanga bula ministre longo. Obotinga Keni alingo yo sangana. Ah, baike baya. Ate, baike. Baike mpuki doko. Tala, na ubeto na moi. Mpuka baike baoya. Mimi na baike baoya. Mela makina yo ko sa ba ministre Keni le mtanga da ministre finance. Le mtu ya budget. Yo sko yo botinga Keni alinga yo de ah, t'as ça pour manger baïke baoya. Oui, non, si pour zo bango. O benga baïke, benga bango mona mobondo, boya. Boya. Ayebe kazaki na makama melaki masange bele pona. Lokoso ezana yeyo moniango. Même tina ndako awo. Asaka banzete na yeyo moko na sima ndako soko tindika. Papa. Oh. Muko msuzu amekisinga buso noko meka buso moko le na meki mwana ngana yoko sonite na sale nsomi ni butu mobimba na lala te asala bakisa mibali kasi yango na kindoki soko nini ba pesa na technique ya yebi yango yo mwana mukeme andi ma pouvoir bon nzambi asunga kaka abika comme ça yo kanga mutema yebisa mama kanga mutema akanga na ye mutema eza bien ya yo na ye na biso nyonso. Quand ça a précédé, yo yebi vina ngandenge zala. Papa ngana cause la précédé bongo ye mwasi. Yo mutu ko convaincre yete ndengo so yebisa. Siko soki besoin na ngwe leki mingi ake sala ngo libanda o monte kabuki suka bikila. Hein papa? Ya ba te so boni ngabo changa wapi. Yo bonde la yende kona yo azwa makasi. Soko azwi na ye makasi meme yako yatana bulembu wana. Ndenge yemi yesti bokilo azana posa nango. Ata soko akuti hôpital na bulembu wana. Asa kama makasi kaka. Omona enzo to mikenzo kazaka munene place moko. C'est qui bon? Ah non, c'est qui n'a raisonné Béli. Comme quoi? Raisonné Béli, hein. Bon, toi tu es mon ami. Malgré que tu es mon ami, tu as la détail à vie privée dans la sauté. Mon ami, mais s'il y a quelque chose à dire, on peut partager, non? Bien sûr, on peut partager, mais pas tout. Pas là, tout. Je sais, pas tout. Ça, c'est mon foyer, quand même. Naomi, tu sais, tu as mon thème. Moi, mon thème, c'est que bombi trop. Et comment à un niveau créé ma maladie belé. Pour te dire quoi, mon tout nion, ce soit un problème. À ta bombi voir même famille, na yezaka na mon tout moko. Oh, il y a comme un niveau, il y a solo na yé, à ces problèmes. Et moi, je pense que la personne là, c'est moi. Mais je te dis la vérité. Tu es sûr que c'est toi? Sûr et certain. Oh, je te dis la vérité. Bon, il y a des choses que je veux dans la vie là. Dans beaucoup de détails, mais ça il n'y a rien de bon dans ma vie. Si je suis vraiment claire et honnête avec toi, il n'y a rien de bon qui se passe dans ma vie pour le moment. Ah bon? Mais je ne peux pas entrer au détail. C'est bien que ça soit comme ça. Hein? Mais là, tu vis comment? Parce que tu vis avec trop de problèmes dans ta tête là. Non, ça va. Ça va. Raison pour laquelle je t'avais dit, Naomi, essaye. Moi, je te dis, au moment que je te parle, tu dis, pour moi, au bon travail. Travail? Oui, tu continues à j'ai un frère là, où il y a des fromage, fromage au agoma, et puis, voire même là, pomme de terre. Ah bon? Ouais, tu. Na ba Congo. Bon, ouais. Bon, on a coton pomme. Bah, puis singa qui nini ba fromage ou na ba pomme de terre, et ça na bon. Et à part ça, na nini awa na ba Congo, sous na tili sous bateau ba au travail pour ma bankala, ba binanga sous na pisi. Makala. Tout ça, et ça biloko oyo Naomi. Et ça biloko oso koti nango, malgré tes problèmes, et ça biloko mususu. Et bandampe, qu'on dégage où est-ce que le problème aux gens. Je te dis à chaque fois, ne te donne pas le problème aux gens. Je suis là, en disant quoi? Parce que c'est ta vie privée. Mais moi, dans ta vie, ce que je peux te dire, pour Sangeza, Kokutana, il y a Yves Naomi et Baxila Naomi un plus. Sur tous les plans.
C'est bien. Oui, oh yonga malam, non vivre yo peut vivre. Tu réfléchis bien, tu sais. Merci. Raison pour laquelle n'a jamais pour te dire que essaye-toi. N'habite finance et comme on a partout, même pas chez moi. Yango mona zui courage à kobenga yo maman. Na yebisi yo semeke na yo lava. Troisième chasse yango ya makila. Ezo wuta wapi makambo yango wuti wapi? Eza nini? Nazomi yeba teti sikondenge na vandi mo. Yango mona senge o sekure pa na yo maman. Okanga mutema te. Ozana mutema kofunga mapana. En fait quand on mutema c'est trop dit to kokanga de mutema te parce que aza le komobal na ngai. Ngai na yeba lokwa ngana eto sale lonte. So nangeza nini? Sikoyo au juste ngapi na zone ngana miyeba. Eloko nini esenga ngike bosala te. Te kasi tango papa limbisa ye pona ba terme peut-être. Tant to komi na ndako ya koti na chambre. Ngana ici koti wende ni ote na koti pofuna sala mais aide na kwiti. Na ngoli pe bilamba nyoso na tikeli nzoto. Mena mona esinga na kwiti makasi bono kokate lobika na tongo. Nde lobi yango na tongo na zeli lobi yango na tongo na lamuki na za bien te santé za bien te. En fait na comprendre pas ngote. Na ndenge aye aw. Sko na sande nini? Papa. Sors na ngai nga na yeba sors na ngeza nini? Lokwa ngana to salite sors na nga sors a mobile na ngeza nini? Nanu ndenge pe salite malamu ke yo tamususo boyaki me ndenge oza ya kondima. Ndenge azobela wana mwanzoto soke zwi makasi. Ko bolinga bosa. Monique bino pe banda bo bala naki boza pe na bezo boku a jouer. Tozo sali lo côté tozo jouir te papa. Vraiment suko wuti wapi naza kumiyeba te mama naza kumiyeba te. Naza kumiyeba te. Suko na bina beti le yo histoire nyonso to ya famille oyo. Na bato nyoto ba leki na Serge Mpama okumiyoke la mobile na yo mawa. Oyoki? Mobile na yo so ko bala kala. Basi nyonso tuna makambo oyo bizoto zala ngona kati ya kutimi. Basi nyoto baboya. Yo kuto zo funguli mutema. Ondimi na yo. Ngana zana souci bo sala la vie na bino, bo sala foyer na bino, bo vanda bien. Tala âge mobile na yo akomina. Tu vois komina ngona moment opportun. Ye mutu ngo âge ya pon ngana ngana yeba conséquences na ngeza nini. Na makambo oyo. Plein de trucs. Naomi. Kota la yo non sentir moi si oyo yo aza focalisé na libala. Mais or pour que ozala bien au crier 1 2 3 petite entreprise yo mo ba boutique d'habillement ba mini market le lieu comme fonga mebele o se lancer na ba projet moko bo o ezaki tango koti na putu na yo o comme ko se sentir ko komi en paix. Na standing mon quoi bien na place ko fanda kaka kinaza soki na penser ba penser na ngi mobile na ngaza mobile na ngo sala ngabo mobile na ngo sala là ils avancent maté oui au bala mais c'est là ils a limitation te pour toi déchaîne to makambo ezebele déjà yo yebisanga ndo za bongo na couple na yo ndebo vivre bon déjà même là mobile nota projet moko bo. Oh, yo moko biki chérie, je vais faire ceci, cela. Dis-moi. Voilà. Ce qui prouve que Bofandaka na chapitre na bino moko wana. O ezaki femme ménagère, je peux dire par là. Oui. Voilà. Femme mariée. Moi ça nda. Or ce n'est pas bien. Soko jour mi côté ici voir même comme non biso ya ba goma wana ba fromage, ba pomme de terre wana. Comment je peux? Mais tu peux voyager. Pourquoi pas? Moi je peux voyager. Pourquoi pas? Mais je peux pas. Mon bail le lundi matin, on a tika déplacé à Lingata Mukete. Ah bon? Je sais pas comment je peux faire pour le convaincre. Même si au coquille qu'on voyage, même si au coquille qu'on voyage, moi je suis là, je peux t'aider. Tu peux faire ça pour moi? Oui, naza batu nanga obasela ba misala pour ne pas na benga bon ba travailleur, mais baza ba frère, tout misala bango ndé tellement que ngandi mutu. Mais là, ça demande à peu près combien? Bon, dans un premier temps, c'est la première fois. Aucun de belé pour na piso montant mon boy, qui est surchargé. Tu vois? Mais avec 2500, 3000,
ngamo na kopesa bango mbongo wana ki na yebi ko point de foot ka Naomi même mobali no ndako a comprendre que Naomi oyo azalaki kalaze sou yango te Naomi alingi ko a aider nga na vie et tu vas voir que ba problème aux ana ngona mutu wana j'ai besoin juste de me défouler voilà. Dans le combo ça ba problème na ça ngona mutu na tika la kimia na za la souple na zoko quoi kilo moko ezanga na mais c'est simple maintenant on a besoin comme souple na oublié nyo surtout ezo donc o ezana na kati ya vie na pour le moment nzamba lingenga no tokuta na bi amen voilà donc le coup c'est la première fois et puis eza débit akoki ko taxi to banda mama kambo minene avec 2500 3000 okoki ojo ba faire no bandi pe ba faire 2500 à 3000 c'est pas un problème pour moi hein, pour na obimisa il y a un problème qui est avec mon bali na nganda ko zala d'accord te que ngamo na sala ya ngona se lancer na kati olingate c'est impossible pour moi na poser une question est-ce que Dieu soit temps ko sola ni mamba non si voilà olingate non olingate li sola ko ekota te pour olingate jamais ngabo ko sola mamba faire ba bani non mais na moi que Nzamba linganga quand même à ça l'effort que tout coûte à la sungana si ce n'est pas grave moi je peux t'aider ok moi je peux t'aider et puis simbongo et puis naza batunanga tout travailler na bondé na bisakio akei et puis mais bah ça va tout sérieux baba ta ba dimo ya mbongo na pour ça na chambongo na ngapona bandolo ba so ba problème non na besoin na chimbongo na récupérer pe mbongo nanga conséquence à Serge et Zanine pour toute salité pour nous pour tous à la protéger il faut na ça naie pour Serge ça bien à vivre longtemps il faut na ça ka na lava parce que le quoi na ça na lava te makamni na kuta na ngo ngana yo pe to yebite soko nini ko ya parende to tuna yebite ngo ba conséquence bo yebite mama conséquence esenga ko mona pe ozangi pe mobali hein ozangi pe mobali mais yo ndengo ndimaki mabeke soko yo boyaki mais ndengo ndimi na yo ke bosa na bino na lava to zela nzoto ezwa makasi conséquence soko yo boyaki mais ndenge ozana déjà na kati ya kondima nini to zela ka yemuto maladi ma na yuko ka soni ya kosolola makambo na babukilo na ngai eza makambo moko ya enfano na dimi eza makambo ya soni mais okoloba nini ya kondeza bongo yango ndeza bongo nazaka pe na mwasi to ta mususu akoki kovwanisa yo abanda osolola na yo makambo wana yo za mwana okolo ya ngai ya mwasi na bana kobetela masolo ba makambo wana vraiment na moni te jama manque même le mot à dire pour le préciser mais nzambe kaka zwa lokumu totala yeye mutu soko nzoto ezongi nango makasi mama ndeza bosi nzoto ezongi suma makasi nde tosali kokanga mutema te en tout cas vraiment soko kangi mutema o nyo to bino bosali oyo fungola pena mutema na yo fungola mutema ezako obligatoire kaka il faut sala obligatoire c'est obligatoire il y a beli déjà tu dois beaucoup changer mutu te yende ngazana no envie boy pouvoir ezana ye tokoko changer mutu be changer la te siko batia ngai kasi ko besoin de nous pouvoir on peut sika Serge mon côté papa ekitaka yende ngaza mwana nkazi ezokitana na bana nkazi Serge pe soko lelo ya zupe foyer na yende ngi yo zape boye makambo na yo pe ebana ko kitela kaka na nzela ya eza makambo ya descendant eza te ko bazwa kaka mba moko ba pesi o ya to leki zwa yende ngaza mwana akobengo ya biso bakoko ba tato ya biso bakoko donc ekitela kande na nzela bakoko mama musa moko pasi na soni tondima biloko moko fale pas expliquer famille nga makambo ngo kasi expliquer famille parce que non ça yo muto zo kutu na compréhension ndimi na yo okende ko expliquer famille pe ko intoxiquer makambo susu soko famille na lobi ke zalaka te toko suka wa yo kanga kaka na mutema to bunda nde ye azwa nzoto makasi e wu ko salaka pe loko te pola kana ngo pete nini mukolo ni mukolo mama c'est bon kasi ngande na nazozonga so hôpital yango ye Serge soko lava Tu sais, hein, je m'attendais à une réponse assez sage et intelligente de ta part. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises tout bonnement que tu as passé une nuit chez ta copine. Naomi, je t'ai appelé plus de 30 fois. 30 fois.
Tu n'as pas répondu. À un moment d'ailleurs, tu étais en communication. Je t'ai laissé 175 messages. Normal. Les messages SMS. 175. Je t'appelle avec mon numéro de service. Naomi, tu sors. Ce qui est logique, je ne t'ai pas interdit de sortir. Mais tu oublies ton couvre-feu. Tu oublies qu'une femme mariée a des heures qu'elle ne dépasse pas dehors. Pire, tu dors dehors. S'il te plaît, une femme mariée qui découche et qui est très à l'aise le lendemain matin. Je vais voir ta copine. Je vais voir cette copine-là qui se permet de te prendre dehors, toi une femme mariée, et de rester la nuit, toute la nuit dehors et de me laisser dormir seule. Il faisait froid la nuit. J'avais besoin de ma femme. Mais ma femme devait dormir avec sa copine. T'es devenue lesbienne? T'es devenue lesbienne, je te demande. J'ai besoin de voir ta copine. Je la connais pas. Justement, pire encore, je la connais pas. Je la connais pas, donc je peux pas te... Non, mais pire encore, je la connais pas. Pire encore, je la connais pas. Et tu es à l'aise de me dire que je la connais pas. Je la connais pas, je vais pas aussi l'appeler ici. Naomi, tu dis que le banda m'a ramené ce bandit. Naomi, on a salé au ma bête. Naomi, on a commis un niveau. En fait, non, non. Mince alors. Mince. Non, en fait, non, on a salé le côté. Non, on a salé le côté. On a salé le côté depuis ma bande Marambo. Comment on a eu ma naoté? Talanga, petite, comment on a eu ma naoté Keba? Tanana ya ke kolega o Keba na zo biso na banzo face au ondimati yanga. To ondimati. Tu comprends, hein? Maman, Gatui, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Même si bien qu'elle a quitté parce qu'elle n'a pas mon ningana. Yo sonne qui n'a soit ma sanaka tanda koyo, ou l'enga le balanga ke, ou l'enga kola na moi ça soit ma sangate. Ou aussi portera sur la masangate. N'engana la na salon. Ou la na salon maman tu n'as pourquoi la na salon. Na préféré la pas mon ningana. Où est le problème? Il y a un problème là-bas. Maman est pas que la ibanda. Non, il me peut. Maman est bité. Soit maman est bité comme tu es bité. Famille bino na ndeni so ya kike yo non za boye ke yo za ki lava là c'est autre chose parce que ngai nde na za boye na nzimaki ke lava abimananga na nzimi lava sala nyonso bino mo trikenga la famille na bino bolingo bo trikenga ona bo la sangezani hein. Cela qui a eu nesika la vananga la nzima na bi oui a mobile kitoko j'accepte mais tata na fonction la vaninga za azo ni mtu ba bimisa na kati ya mayo ndika uta na zamba ba fongola mabele mama bimi na moki hein tana longi nenga za bangisa na butu na butu nga zalaki ko tale pe na butu parce que longi akwiti lisusu abakse na kwiti wabi nga zalaki hein. Oyebi kende na saboye avana kuta no yebi batanko minga la vana la kushate na sala ngote na zela na zo mobali na zuyo opesinga ba condition famille na bino na nzimi na bina perdre opportunité otena vana na tatoyo comme na mwana lelo boyo trikenga na kati ya famille na bino bongo montsanga pasi na kati ya famille na bino ngo baksanga douleur na kati ya famille na bino bongo na kueya na tension na sandeni na sandeni après yeb sanga ke zela ti bukola kobika papa lobi e bembela ya papa ngo omonga nde na boye omonde na Serge na dokaka Serge yo bi stress ya ofanda na boye sa mobali e jouanga na toute ma vie na supporta. Na vandi pendant 15 ans na zela garçon mobo ayate na botela e mwana kenda na okanga motema na zio oyebisi ngo lobi na nga te supporter na supporter likolo na ngo tolala na mbeto tosala ke loko te na zala so na mati na mbeto position nyonso na osala
osimba te parce que ozela mutu mwa boye il faut ya lekelo na nzela obi combien de fois na stressé ce posé na kangi yongo comme ça ni frère ngana mutuka te après tout na mutu faut na vivre na jouir non ko jour te na ndaka mariage yango ona tata mukolo bo basa ba pesa ba kuti mo ya bêtise ya buzoba ona ya bêtise ce que yebisa ngande na bona vandi na sa ti mukolo ki simbi yango obika après so abiki ayes ko yo sala wala nga pe na zela ki kapo era ya na sino makoda panzele na pesi ya sala ne ofele parce que yoba ko supporta ka odera masangati oko vana na moto ameli masangati na préféré mieux na la pas moninga nanga lo na indisposé parce que nga za lokwa yote gachubi yo ko indisposé moto ça no problème te mais nga la trouvera mal na indisposé moto yango na préféré na la libanda pour solo masangala et déranger yote c'est pas ça. Je vais te casser la gueule. Hein. Je vais te casser la gueule. Donc toi, si tu voulais que moi je t'indispose comme toi tu fais souvent avec moi, c'est ce que tu as voulu? Naomi, je vais pas discuter longtemps avec toi. Ah. Je veux voir ta copine. Tu la connais pas? Je répète, pour la dernière fois. Mais tu la connais pas, comment tu vas le voir? Justement, pour la première fois, ce qu'on a putana, première fois, on a tout putana. Oh, lingate? Naomi. Oh, lingate Gatchbi. La salut le roté. La salut le roté. Et en plus, Gatchubi, tu voulais quoi? Je rentre, je dors avec toi? Avec l'odeur, là où j'ai dormi aujourd'hui, là, c'était mieux. Na préféré la kuna libanda 100 fois qu'il a la chambre moi on a eu. Kuna iska la la bien. Mais ce n'est que là la terre. En fait, tu trouves toujours la raison quelque part. Toi, tu trouves toujours comment tirer le drap de ton côté. Tu trouves toujours... En fait, mais regarde comment tu retournes la situation contre moi. Parce qu'il a la libanda, la bien. Donc je Naomi, mieux de commencer tu es une femme mariée. Tu ne dois pas dormir dehors. Tu ne dois pas dormir dehors. Mais dehors, je dors bien par rapport ici dans ma maison. Ici, je dors pas bien, Gatoubi. Ici, je dors pas, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise, c'est mieux que je dors là où je dormais aujourd'hui. Ça sera mieux pour nous deux. Tu comprends pas ça? Vous comprenez mon Gatoubi? Hein? À chaque fois, tu as toujours la discussion Gatoubi, c'est bien dans l'escalade, là, qui m'a dit. C'est bien dans la Libane, la Mélie bien dans la Libane parce que lobby vraiment dans la Libyen. Première fois depuis na ballon dans la bière qui lobby. Oui bien qu'on l'a la sang que muta pentelo mukinza na munoko. Oui bien. Oui bien qu'on l'a la sang que muta tangelo soy. Oui bien go. Polingi bisou na butu. Oui bien go Gatoubi. C'est mieux. C'est mieux dans la Libanda. C'est mieux dans la Libanda Gatoubi. Je ne peux pas commencer à dormir toujours avec toi malgré que je suis penté la cana yo. Mbala liboso depuis na bima na bala yo na. Gatoubi na la banda. Mais première peu nuit nanga ozaki kitoko zaki lobi. Assez qu'on comprend. Parce que nous na mukinza. C'est bon. C'est pas bon. Gatoubi. Oh là là, bon là, la télé, l'autre a souci. J'ai dit c'est bon. C'est bon. C'est bon. Capona Koutine, Capona Bolingo. Ah, mais évitez cette fois-ci. Nazo compte rendu à Balinière. Parce que il fallait que Balinière ait voyagé, mais va voyager parce que les 3 litres et les 300 litres à carburant, tout ça, on a encore 200 litres. Si on a l'ongwe kuna, on a aucun hôtel à y lavango na hôpital. Na ebaïta na yesu. Fallait pas to bala na fallait to fana msoki makangu. Obale nga poani, fallait to fana msoki makangu. Na kimakangu ngoto vanda. Donc to mano sala salade. Na kimakangu nga na simba yo. Te osimanga te po yaki maman na prochain mariage. Kasi. Et kasi oloba kini kela kimakangu eleka nango. Mais comme nga na projet na ballon na vana yo, ya ngwana mwana simbo ezate ezai bongo. Karim, écoutez. Nga nde na bandi boy. Na âge na nga o na komi nango. Na okosala ba aventure te na zuyo makangu. Parce que si on a eu makangu, lobi na keluka makangu mususu. Ah, ta sèche ko loba soute ke ta banya. Ke ta la babania na osomba bakangu na tia esi mandire ke nzela mboka kutezo ke.
tika nga na fanda ko wana nga lakisanga nini yo afere nga na yebi bafere ya minene ava bima kesa musala libanda fa banda na kati ya ndako ne nga na to baninga te to bakamarade te nga na camarade no koto bana osaka na bino omonanga ata na musala bino na mamna balia kuna koto ke na omonanga boni bêtise boye ko namona naposa nzoto ninga na nga nanaposa na sentir ke nana ndako ya libala nanaposa na sentir bato bacomprendre ke mwana mwasi azaka na ndako ya mariage bato baomona nga kaka ke na bala na tia aliansa mosapi ya omona olata ngo te na tia aliansa mosapi nzoka na souffraka na butu so butu na climatiser na kati ya ndako ntango mikangi na dra ondire moto aosala physique na kati na sa dra nana tana te kesa biloko no kesa babanière na o kesa makambu na o comme ça tant que n'est pas y PDG ou expliquer que nenga zana aza vraiment na posa na donc c'est forcé so aza makasi nga yebi batu muso atazali ko ambetu kuna sakabu na yebi bongo yebi sepe na c'est forcé ata bimsana o maite mais o kota kaka comme ça pour signifier qu'il y a salaki. Sûr. Yabi ça est. Yabi ça puis ça papa abino. Qui c'est moi tongo meli? Meli nuko. Hein? Ko sanze kati. Banda butu. Kasi falo salisa nde sel ndenge mununganga lo baki fali to mema sel. To sai oso salisa. Ni kasi falo baki fali to ke na sel tamzu za banyama makambo belebele. E boye ko yeba ndingi. Noko sa makasi ngai. Ha? Sala makasi noko. Oh, na sala makasi ndingi ni nzoto ebela kana ngo. Isa problème te ozobela. Makasi ninga na usa. Noko. Namboka baozela nafuna ke nasala kuna nakisala namboka nuko poko siko namboka ngo ke na maladi boye hein ke ne boye te awa fali bosana ke naka namona ki kaka mena misele te namona ki noko namona ki o moni kaka mena namona bina melelango natila ngo kuiti nanu noko o misele ki te oh dis là-bas mais ce qu'on dit c'est quoi? Ah papa. Oh, occasion où yango ngala kanzi kutu so sala kipo to boma bikila wana o sala kite. O metila kina masanga nzoto. Suko to sandi. Ah yo misalite. Ah. Na ki faiblesse ne moni. Na bakina zonga bo na se constater bona na ya bote no munde to komi bo. Na ko dino ko passe. Là, occasion yango imone ni o salite. Suko sor na ngwe kuzandini nengi yo salite kasi nuko na bonga bona kisala na bonga na so na bonga na kena ngo sala suko bongi ndio ke kusala ayebi moto yoko na kisala kuna suko na mboka bazozela yo aba na mkuto sala ngana kanza kiso sala na yo ta mbozo bela bo onga ukene mboka posita makambo mboka yeye. Tu m'as énormément manqué. Peut-être tu penses que nga mambo ezo déranger nga te non ça on encore na ebelo ma bezo bata manasima je ne suis pour rien. Si réellement je faisais ça exprès comme tu le penses, j'allais peut-être rester chez mes parents. Pourquoi je voulais rentrer ici chez un homme qui m'insulte matin, midi, soir? C'est parce que je t'aime et tu me manques. Est-ce que tu peux rectifier d'abord qu'un homme qui t'insulte matin, midi, soir? Ma chérie, tu m'insultes, tu le sais. Tu le sais, oui, tu le fais. Tu peux continuer. Je ne suis pour rien, non, je comprendre. Que dois-je faire pour que tu me crois? Que dois-je faire? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui a fait que Kolongwano Awa et pas Nabino Makila et Katani?
Nalala pas biso nalala bien. Nalamka bien. Elo ebima te, elo ke ebima kate ate. Ah donc ozwa kizenga ke ngai nde provocateur ya makila kobima. Avec toi, on ne peut pas discuter calmement comme de grandes personnes. On a des incompréhensions à deux balles. Non, au lobby, parce qu'on n'est pas bien, aux calme. Mais justement, je te fais savoir que je ne comprends pas parce que si on n'a pas la biso et bimate kataraso na ya we bandele mi non comprendre. Cela ne veut pas dire que je t'ai accusé. Non, je te fais juste savoir. Je veux à ce que tu me comprennes. Je veux que tu puisses me comprendre. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre par là? Oui, oui, que non, c'était mais ce qui un jour on a notre cabane, on y n'a pas si à peine nyonso. Eh Seigneur. Pour vous tromper dans la vigilance. Hein? J'étais attiré par tes nayo, par ta beauté et menzoka uzakinde. À ta banque d'issant, mais bon côté quand même. Hein? Donc, nous avons fourni. Vu la Kinshasa au mobimba makila, et on dit aux gens que ça m'a battu, non, on va pas te qui n'a pas le bamabé. Et puis, mon y a parole non. Tu sais comment choquer une personne? Non. C'est vraiment le fait. Non, on a choqué non, on a choqué ok? Je crois et vous en a un moment on est dans choquer ceux qui marambo et continuer qu'à bouiller. Oh, ils en ont juste des extraits, tu comprends? Hein? On a traitement noko nazoka mabe nde nazokela noko siko mabango yozoyokela ya ndenge nini ozokoka lava noko zala mobali papa soko maladi ye na nzoto komilembisaka te zala mpe mobali ko papa. Nini yango ozolelela yo yebi papa ongala zo komiyeba te nini yango sisi libomo kaka pasi na libomo siko falo sala sele toke nango na nini lava epe osali te papa omoni te kozobenda mikolo ayaya me yazalaki na ya kondima ye mwasi toke peti na chambre noko tokendaki biso andimaki ngabi te bo yo pema ekwa na meli déjà tindika nabakisa mwele kumwa likolo poke nazosoude ses forces po siko tindika ndenge osangisa ngo na masanga yango te ezosala libompasi mais Serge akomona pasi Serge akomona eloko namonaki loko Serge akomona pasi azalaka nango deja yebila ye deja ezalikambo nini yoza moleki nzelaka okosanza lisusu eba kosanza te toke na ndako olala mokili telema toke na ndako olala yoka na liboso ezobima te na solo ezobisa nsima nde moto ebimi na liboso eza lisu te yoka na nsima ekomobima telema oyo liaki nini solo boye toke malembo ololala nakanzaki bosalaki vraiment bosali na bino eloko te et puis maman na bino azwi courage ya koya koakizenga ke non papa il faut le côté à côté na bino côté banani oh yo so kata lisolo na famille na biso mutu mo boye soit aza ko luka mbana obota te ezala te eza na ote na bandeko ba bota lo kwa ba pondeza oyo na difficulté opesa ta moko ozomona ke famille na bino ndeza famille mo boye pena pourri hein ce que ya on est à sembla salaki ya ba sembla ce que le quoi aza maman hein moi pena na beta pena ba flèche ezalaité comprendre et mbalasima so a continuer ko yelanga ba sembla wana bakimba ko munu ekobima OK pour no linga ba bêtise wana te nga na luka mongo na nga à l'aise na souffra te na kemba te cop nyoso na kinda ke simbaka ce que lelo ne le roi na bali yo allez ba kizenga na babiloko mo boye na wa accepter ngata mokete na habité so aussi ça qui te so ko continuer continuer et coquille na continuer
Koloba mamoza kolobati. Et puis, tu m'as beaucoup manqué, chérie, tu m'as beaucoup manqué. On répétons 2 fois. Moi aussi. Chaud. Et ça, tu Tu disais? Rien. Ah, ça va n'angai. Wansko ça va n'angai. Obana oloba, on continue. Loba. Loba, oh loba. Michou, oh loba. Exact. À part Gozala, mobali na yo. Eba ke na royi pe changer face. Monika ndo sa ba makila no wana. Na filmer o kitoko. Na bois comme. Quand on publie et bandotin dans les commentaires, nous là ça se situe. Bon. Ok pas abino, makile kati. Parce que oye a total hein. Ngana yo total. Ce qui n'a bimi donc na ya okuta kutu lo mobo te ya rouge ya neti mai mobo na olingana ngo te atamuki. Non, il y a un mot. Pourtant, au Tozao, yo ebi, Jésus a rasouté, a la époque, wana. Siko, a oleke la wapi po yo simbaye, et kata. Hein? Habite son oloba, ma benga oloba, ma bete, mais non oloba yo ebi, ça juste, hein. Ceux qui n'ont pas écouté garçon mususu, ne chaque jour famille ya kawa. Mbume beta makai. To beta na benana famille nanga. Hey, mama. 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 Ajambe. Amitié. Hey, mama. Je vous souviens pas, maman. Mes condoléances. Ah, moi, je suis accueilli. Moi, je suis accueilli. Après, il me dit ah, ma coco. Mama. 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 Ah, mama. Mama, lava. Lava. C'est aujourd'hui qu'il y a un sur la Makambo parce que ça va perdurer. Chérie, ce n'est pas par plaisir Naosa la Makambo. Ce n'est pas par sentiment Nazo Naondimanion so oyo. Tu ne sais pas comment moi-même ezo dérangenga, ezo rongenga. Mais laisse-moi t'expliquer que na Makambo oyo ngana perdra petit frère propre yanga o alanda ingana sima Evelyne wana za mwana biso asuka écart yangana petit frère écart yangana Evelyne au mona que je suis dans des cinquantaines mais Evelyne azana ba vingtaine nana ko 7 à 30 ans. Alors au moni makambo yaka na famille na biso ebele nazo expliquer maintenant historique ya famille nanga. Chérie, regarde-moi. Zela bébé. Soki ngana yo toza ini na makanicité. Chérie ndako oyo banozala ka trouble na trouble. Alors ngana zo linga un peu to dissiper image wana ya trouble na kati ya ndako. To meka kozala ngana yo même moral, toi tu me soutiens. Ngapé na soutenir yo kate chérie. Soutenir nani? Pardon s'il te plaît. Pardon s'il te plaît. Moi si na mobali na kati ya ndako. Mobali a soutenir moi si
moi si pe ya soutenir ka mobali na makambo nyonso ekomeli biso peut-être là musu temps na balaki yo na ebisa ki yo peut-être makambo nyonso ya vite si c'est trouvé que nazalaki peut-être malade to naza n'impuissance par exemple na pesi exemple yo c'est impuissant te chérie na vous impuissante oui na pesi hôtel maka kitoko na pesi exemple et puis er hôtel maka pesa kapenza posa au sentir que o excité moi ça comme excité deux fois peut-être musu na kotaloka bo na sandi na pesi exemple bébé na pesi exemple ce qui peut-être nazalaki impuissant par exemple il ngesenga soutien na yo on est à différence c'est là tes chérie na expliquer yo poto koma esika o na lingi na expliquer yo il ngesenga appui ya soutien na yo epananga chérie ne vous en faites pas tokokene malembe tokoluka ba mama o basalisaka ba kosalisa yo ba papa o basalisaka ba kosalisa yo ce qui simbité toke na prière c'est un peu ça mais maintenant la situation où ils a ko s'imposer maintenant na ndako na biso eza situation oyo na famille na biso on a vécu beaucoup de problèmes problème oyo que basi baya ba détruisa famille na biso na wana bangote tezela na yebisa yo na si ça te chérie na si ça soko condamnenga y a pas de problème mais tikanga na si ça comme ça et bongo oloba pe oyo koloba loba bon voilà ba détruisa famille na biso mingi yango bakoko na biso ya kala nde ba instauraka système wana pour protéger la famille qu'à chaque génération il faut qu'il y ait un protecteur de la famille protecteur ya famille wana ye akozalaka soki libala esalami ye mutu il faut amona mwasi oyo babali liboso pour laisser la sémence ya protection na famille. Wana sémence na eko tika na nzoto nga yango de protection famille na bino. C'est pas à toi seulement. Na yebisa cute. Il fallait qu'il ne peut libala moko na mboka. Donc c'est le protecteur. Non, à champion té. Le protecteur ya génération na biso ya famille ezaye. Donc yango wana makamunyo so wana ezali. Chérie, ce qui n'a osé n'abimi na yo sans ye tu me perdras. Petit frère nanga akufa bongo aboya le protecteur de cette époque là abimana mwasi na ye petit frère wana alala pe ala mukate j'ai peur que makambo na bandi papa expliquer kayo makambo ekomela ka petit frère na biboye lokwa yo wana makasi ya olongola kutimu wana te lokwa esimba te to sumba te kopali bon siko supposons que aye to kushina ye ngana bimine na komo sepena ngana oya ye ayo no sepena sute o sande a sa ali sute a saka mba moko ata o sepeli na ya o sa ali sute mba moko oui parce que soki asali yamba mi bale ye muta okufa oui et puis soki ya kufi ba ko désigner maintenant mutu mususu o ya o remplacer pour salango OK tout en mutu na o ya kasi kasi yazobela batina na maoka mutu mususu ponga na zala libre na se sentir à l'aise na kata ndako yo tala au monde oza boya tam suna obalate ezamba liboso moi si soki ana kata ndaka libala eloko bongisa kalibala lokwa yango ezate na yebi tu comprends pour ça to sala te papa to bando saka sina la muki bakanda na raisonner ba passer na oki bakande matinga na zonselengo yo soko sali kamo se fait singa te to swani donc to bando zaka na ba mésentente ya makasi nongo zana atabis o kopesa ngate baninga zaka tam so mona o saleli nzoto no ko sala te wala ba maboko wala ba makolo o sala ngome yo sala te donc na émission no makamu nyonso on dirait na komi calé on dirait ngobel sanga skoli bomo ndesko mutuna nga et ça soubiente makam ona okutana ngo na ngomo on dirait vina nga ko e baby donc vina nga nde na zabo eza ya obeba donc de préférence fa na vana ndaka maman la place na bala et loko oyo peut-être l'air mususu ko sauver biso l'air mususu eza makamu mususu
mais jusqu'à ce que ye akobonga soki mpe abongi te wana kasi lokola na abongi te bachange ka mutu te yo kosenga ngo te senga ngo bachange mutu mosu asala ngo na place na ye. Allô papa? Serge Labaki. Oh mais non papa, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas kaka sikoyo leli nga na bimi munganga alobi na nga na bakisa kisi moko leli nga azalaki abandaki koyoka pema alors leli na nsima na nga leri kaka na bimi ayokaki soni ya kokufa na miso na ngai peme munganga alobi mate na 73 degré ezalaki makasi mingi sere Labaki nazanga moko na lupango Labaki Serge Labaki comme ilela nanga mingi papa eza mpo na yo nazolela nde yo papa amisaleli te yakei libala yango ekufa nango bien il va continuer mpo yo nga nazanga yo Serge. Na pourquoi ça va? Pourquoi ça? Nina. Nini te? Quoi? Il y a la Bakoufi. Bazabi. Hein? Bazabi te? Não, 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 não.